Bonjour Noko. Maman Koko tata moi. Qu'est-ce qui se passe en fait? Noko a profité na Kinshasa. Na tinda bon agence à Mangangi $800. Agence c'est comment on appelle sa famille mbongo ndambu ndambu. Et ben maison pour na lingi risque. Écoute-moi s'il te plaît. Écoutez-moi. Awa eza agence Mofa. Agence Mofa. Mofa ezali na chaussée de Wavre numéro 144 na 1050 na XL. Ndeko, ndenge tozali awa, okoki kotina mbongo na yo place nyonso olingi na Afrique. 100 € jusqu'à 5000 € ou 50 000 €. Biso tokozora commission ya 5 €, quel que soit les montants. Ah! Donc attends, on a 50 000 €. Nous assurons vos transferts d'argent sans inquiétude, avec 5 € comme frais d'envoi. Et profitez de notre carte de fidélité. Après 9 transferts, le 10e est offert. Nous sommes situés sur Chaussée des Wavres, 144 1050 XL. Téléphone plus 32 2 315 45 24. Oui, merci beaucoup. Allô? Oui. Regan. Bonjour, Mongo. Oh. Mais tu as un bon psychote. Bonjour. Merci beaucoup. Na Mofa. Tinda mbongo Aerolingi et kokoma na temps réel. Na bini kuta agence te mbongo déjà na Kinshasa bazwaki. Et en plus, bazuka à pourcentage, il y a 5 €. Même montant on a tindi, baz récupérer le côté. Attends, on tindi ba million, il y a ba ko 5 € pamba. Mofa. Ah, na boy risque. La signature na yo, Salrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, ok. La signature na yo, Salrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo, Salrani. La signature nanga ezalaka mijibu jibu. La signature na yo, Salrani. Makoso na pomme de terre baliango makasi ya bouillon. Mbote balandi nyonso émission Moseka Malheur moderne. Lelo toye lisusu na rubrique na biso oyo tobengi émission Place Signature oyo epesami na ndeko na biso Tono Esthétique Mbemba. Mbaleleki tomonaki Mama Sophie lolenge alambaki mujibu recette penza ya bakasaya. Botala bino moko na bilili ndenge Mama Sophie akopesa passe. Toko dévoiler bino invité na biso ya lelo oyo yepe akomemela biso Place Signature na ye tolanda. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka Oeza émission Place Signature ya lelo ezanini. Yabino ndeko Tono Esthétique Mbemba, papa na petit peu, papa na Naomi. Bonjour maman. Bonjour papa. Toyeto kuto lelo a ko expliquer son place signature na yo ya lelo ezani na kati ya émission Moseka. La signature nanga ya lelo ezali makoso na pomme de terre. Ya onde place signature ya lelo. Merci beaucoup toke olakisa biso. Place signature na yo ba mona makoso na pomme de terre ndenge nini lelo tokolia elubu na kati ya émission Moseka. Merci beaucoup. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka na kati ya émission Place Signature ya lelo tozotala nini bazo lakisa biso makoso na pomme de terre maman lakisa biso lelo
lelo za somo nature na ngai lelo pomme de terre na ngai naza na tomate na ngai yango nde makambo naza na poivron na ngai tozomona naza na matungulu na ngai kolia kosabalala naza na ai na ngai nzambe na ngai naza na pilipili na ngai nyonso na kati ya place naza na nasi muscade na ngai kitoko makasi naza na ndembi mpe naza na sereli mpe makoso na ngai ya ngoli. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka tomoni biloko oyo mama na biso mama Aziz azosalela biso place signature na ye ya lelo ezali makoso na pomme de terre. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka bomoni biloko nini lelo e na kati ya émission place signature oyo biso lelo tokolia. Merci beaucoup maman Aziz atokomi so na étape nini na minute oyo. Etape tokomi nango nazokitisa mai ya moto na ngai nakozwa makoso na ngai na tenjungu na ngai na likolo awa nakozwa makoso na ngai nakotango na mai ya moto kokamwa. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka oyo epesamaka na ye moko ndeko tono esthétique mbemba na kati ya place signature ya lelo toza na makoso toza mpe na pomme de terre epai ya mama na biso Aziza oyo na émission sponsorisée par émission Moseka. Merci beaucoup. Ozo balolango ha? Asko nazo balolango totiaka na mai ya moto mpona kobimisa formol wana. Yango fo tiango na mai ya moto po formol ebima. Yango tosokolaka yango na mai ya moto après avant na kobimisa yango. Na kotiango na plateau. Kodia kusabalala na kati ya émission nulle part ailleurs kaka na kati ya émission Moseka de malheur moderne pe signé par émission signature ouais pesa mara moko ndeko tono esthétique mbemba papa na beti pe papa na riti na kati ya émission Moseka. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka. Siko to l'étape ni mama Ziza. Ah siko na bimisi na mai ya moto na bisiko na tie na mai ya malili pona sokola ngo lisusu bien na tia na moto. Mais ça ba de musu sokola ngo te kamba moto mba moko pe ala tia na moto. Te fuko sokola papa. Fuko sokola o sokoli o pasa ngo bien po ezala pe bien. Merci beaucoup tout le monde paka ba mon appelé velelo et à somo. Ton esthétique pe lelo. Eh, on peut faire aller lelo. Est-ce que on a des invités au lelo? Ah ça déjà. Invité nanda na invité mais yo ko olia na yo. Te lelo zanga papa Kalo anyemaka ba baluba lelo zapenda place signature lelo ezande ton esthétique memba na kati ya émission Moseka. Natokisaka makoso na ngai afuna rape muscade na kati. Rape lango. Zalma tango na nini muscade tango nazo rape. Le nazo tokisa makoso na ngai faut ekota penda na kati bien. Kokamwa mama Ziza natiki na muscade le nakotsa ba tomate na ngana na matungulu na ko rappel na tie awa. OK ça va yoka bopeto décor kindoki na kati ya émission Moseka. On so simini mama na biso on a simbi pe ai nazo rappel yango pona tiana tokisa nango na makoso na ngai nazo sala ai na ngai. Merci beaucoup maman Ziza ato comme l'étape ni sikoyo. Ah na komi ko rapper ai na ngai. Na rapper ai. Na rapper ai na ngai. Après ko rapper ai na yo, ozo tieni misusu. Na kozwa mungwa na ngai. Na zi mungwa na ngai. Na tie na kati. Na tie mungwa na kati. Na kozwa siko biloko na ngai. Na kati mwa un feuille ya céleri. Po yango eza légume. Ezalaka épice te o babenga yango eza légume. Oh, ya solo. Batu siko bayebaka te babenga yango épice. Po eza épice te eza légume. Mais nga pe babenga naka épice ya? Te épice ekomaka soki o râper yango bi o craser yango wana nde tokobenga yango épice. C'est vrai. Yoka makambo. C'est que on venait de formation ya kati ya émission Moseka nulle part ailleurs pour babenga ka ba épice. C'est que maman na biso Aziza azu formation na kati ya émission Moseka. Ah biso te bina soka ka ba épice. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka mama Ziza tokomi na étape nine.
tokomi na étape nakomi kotia sikoyo baingrédient na nga na kati ya biloko biso tobenga baépice épice nabengi oyo kobenga épice nde na minute oyo na rape eza ai nde sikoyo na kobenga yango épice ambo natie sereli na ngai natie matungulu na ngai na kati ya makoso natie ai na ngai natie pilipili na ngai natie tomate papa na nga lokula lobaki naokaki makoso mposa oyo nazosala oyo eza koti moseka nde moto alakisi ngai ya solo nayebaki kolamba te ntango nakoti na émission moseka kitoko makasi amemi nga likolo danger lelo kodia kosabalala na kati ya émission moseka. Merci beaucoup balani ya émission moseka mama Ziza namoni osimbi pomme de terre tokomi na étape nini sikoyo tokomi na étape ya pomme de terre na ngai nafongoli natie na kati ya bassin ya mai nakomi siko kolinga kolongola baposo mama na ngai papa kalo anyemaki badila lelo tono esthétique mbemba azonyema na pomme de terre nga kokamwa kodia kosabalala tala kitoko awa tona pomme de terre na biso mama Ziza zolongola ngo nini poso zolongola poso papa nalia bwekala grâce ya émission moseka kitoko wapi kitoko elengi koti moseka umela danger. Merci beaucoup balandi ya émission moseka awa nde kudia kusabalala mama Ziza tokomi na étape nini tokomi na étape ya na baloli siko na ngomozwa pomme de terre na ngai oza nini nazobalola nzambe na ngai oyo katono moto akolia nakozwa siko pomme de terre na ngai nakotia na kati koyo nakomi kotia pomme de terre na ngai tiela biso yaya natie pomme de terre nazobatre bon eloko nakoloba na batu mosala oyo koti moseka alakisanga moni makoso so tozolamba batia yango huile te mpo bamisu nde baza na kolamba bazwi su huile atie makoso ndenge eza na ebimisaka huile nango moko ebimisaka huile nango moko moi sikoyo natie pomme de terre na ngai nakozwa mai nakotia apres sikoyo natie mai na ngai yokanchunga nakotika etoka koti na nga moseka okata chunga la telefone azoyokango na kati ya kamera natie sikoyo na kofinika biloko na ngai merci beaucoup balandi ya émission moseka totala kaka makoso na biso ndenge ekomi mama Ziza tokomi na étape nini sikoyo étape na biso ekomi ya suka nakomi kokitisa biloko na ngai yokanchunga amoni biloko na ngai ebeli ekomi na suka ya solo kodia kosabalala batula mpaka bamona peleve na kati ya recette na biso ya makoso na pomme de terre ya mama Aziza oya kolia te motema pasi émission moseka. Merci beaucoup balandi ya émission moseka de malewa moderne mama Ziza tomoni tokomi na étape nini tomoni basani sekiti déjà tokomi na étape nakomi koservi bainvité na ngai po balia makoso kusabalala suka ngala pesi bino bon appétit. Merci. Bali mama Ziza bon appétit. Merci. OK vous à la table. Allez, nyema makoso na bino, bonyema yango, bonyema. Soko liete, motema pasi, batula mpaka pe ba mon appelé venakati ya émission moseka de maleo moderne. Toi na biso système confina ka ba ki no kapoto biso pe ka bozo mona déjà ba kashine. Bozo respecter papa. Dans mboka. Si, so zangi yango kufi. C'est vrai. Otiki ba chéri na bana ba sambwe. La. Émission moseka de malheur moderne, bozo mona kaka ndenge mama na biso Aziza alambeli biso makoso na pomme de terre ndenge ba papa baza ko dunda
na niveau ya kosakana te engai kokamo wapi Loboko nde loboko. tika koloba boye Somo trop. c'est vrai Maman Ziza, Aibi, félicitations. Hein. Maman Ziza, somo trop. oh là 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 la grâce ya mi Merci beaucoup balandi ya émission Moseka tokomi na suka ya elubu na biso mama Aziza yebisa balandi yo bazolanda yo ndenge nini elubu ekomi na suka pesa banani merci oyebi elubu na biso ekomi na suka tolambaki makoso na pomme de terre yango bino moko bomoni miloko na tiaki moyen aloba liso eza te bapapa balie bapasuki bakatani misapi kitoko wapi yango wana nalobi koti oyo alakisanga kolamba ibenge koti Moseka soza aposa kolamba okota na kati ya koti ose retrouver fo benga obenga koti Moseka talanga Ziza alakisi ngai amemi nga likolo mekoza presse te museleke taleka mbango mpona ndako mpona mbango. Merci beaucoup maman Aziza bongo émission ya sima okolambela biso nini émission ya sima la kolambela bino babengi yango fumbwa na munanga mboka na biso babengi yango ndimbula na kolamba yango basengula ya mai. Merci beaucoup balandi ya émission Moseka tokomi na suka ya émission na biso topesika merci na émission Moseka oyo ezalaki sponsor officiel pe liboso ya micro ezalaki bino ndeko tono esthétique memba pe liboso ya caméra c'est Dodi Lopsi tokutana bino na mbala ya sima. Merci. Tantine bana kokamo wapi tala ngeye mbule beti mbula danger kiti kokamo awa papa Carlo azobongisela biso mbula siko esili papa Carlo azobongisa décor mama Aziza azopangusa bambi king of it kezalaka d'accord. Maman bota la agence oyo ekolongola Western Union na MoneyGram na terrain pona kotinda mbongo na prix ya muke tokende chez Monfa Manefo Africa SRL partenaire officiel de Manitrans. 5 € de frais peu importe le montant. Manefo Africa Monfa plus 32 23 15 45 24 Chaussée de Wavre 144 1050 XL. Nous sommes ouverts de lundi au samedi de 9h30 à 19h. Balobi, Monfafo Africa. Et sika na matonge ezalaka na mbutu butute. Et sika ba embrouillaka batote. Yaka kuna na matonge na chaussée de Wavre 144 1050 XL. Otinda mbongo na 5 € seulement. Talambo Canyon Soya Africa, Tinda Misolo na yo, peu importe le montant. Kakana 5 € ya pamba. Oyo esengote. Ah oui. Manefo Africa, la meilleure agence du moment. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Fashion balls. Pour vos bombers sans paille, passez commande chez Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Bombers. At Fashion balls. Pour commander chez Fashion balls, veuillez contacter le numéro suivant. +243 82
275 31 57. Je répète, plus 243 82 175 31 57. Fashion balls. My feet, it's now or never, 'cause the future's open wide. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle qui prépare l'émission Moseka de Malewa moderne. The rain, clouds break, the shadow.